faute nyonso yanga me mpo nalingaki yo même au plus grand défaut nakokaka te kobimi. Ça c'est que je reste dans mon cœur à papicho moi katone. Nazongi ndako miso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosi ngai na baserment d'amour oyo ekomaka te pa ya nzambe te yo nyokoli. Bonjour, bonsoir, le téléspectateur de partout et Subino na RO écoutez les Bino dans le monde entier Skabozwani. Bienvenue sur notre émission Couloir des Stars, l'émission de Aimé Bossit en peine et présentée par la charmante Bibi Swami. Waouh, les lots ont un grand plaisir de représenter Bino, notre star au Boéba qui est datée de longtemps, Nathalie Makoma, qui est précisément en Angleterre aujourd'hui à London. A passé émission dans Couloir de Stars. Les lots Nathalie Ayeli Bisso, to Ayeli Bino Poissa. Bobunga qui est moi tango molaï, bozaki sous la présence n'a été contact n'a été bozo lukaye. Nathalie a volé à l'oko à Aigle dans le zèle. Tantôt à Zan à Londres, tantôt à Zan à Belgique, la France, l'Allemagne, la Hollande, partout aux États-Unis. Vous avez vraiment testé quand vous avez mais les lots kangé binoye, une émission la binoye à Couloir de Stars. On a biso na Voice of Congo, bozwa ba image oyo. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vraiment ba fan na bazolanda de partout. Message noyé biso lelo vraiment ya esengo la quatrième émission na biso Couloir des Stars. Bato bino bazao luko abi ça fait longtemps surtout na London ba yo ki sou mongo na hoté bazo manqué au ba concert ezate marami au sali ya sika na 2014 tozuyo lelo na kati ya Angleterre. Merci na ba fan na biso. Ben nazana bilo que belé oh Norbert la bino donc li soli bandi donc ouais bon yo kabino so fan na nganya so Nathalie yo azara toujours père ozaka toujours. Merci beaucoup na ba fan na biso na biso na kati ya Couloir des Stars. Nathalie moko wa bino bato yo boninga kaye bozela kaye boluka kesika azali esika vandi lelo ayeli bino alobi azali azalaka pe ako continuer ka kozala seko na seko na bino bato bozola nda biso. Nathalie ba fan na obabi ba bengi la charmante Bibi Swami balobi bazoluka ba yeba surtout na bato ba yeba ki yo na nzela ya nzambe babi ba moni yo ti obandi mosala na o na nzembo na o ya natamboli na mokili na bana ya mike babotami bana biso nzembo wana ezaka lokwa chanson fétiche pour na bango mais ba moni na parcours na ozo kende ba nzembo lolenge wana vraiment eza lisusu te okoyibisa bato bazolanda biso nini. Bon onga ko bezak eza musala moni na banda nga musala ya pop music banda kala mais ezaka ampleur te ouais et ils ont ampleur tant na yo ça Dutch Idol. Voilà, je crois bien news, mon qui est ma deuxième, des places que ils ont qui moi en pleurs, mais bon, musique, il y a pop music na ça là, et ça musa nanga moni baloba que ça na talent et bi que place au kolia li pano eza wana po ni no bwakango ponza malobi o lukambo no motoki na moko o lukambo wote ke ozelanza metinda sa kambo ngabwaki non il faut luka motoki no moko na talent c'est na pesi. Alors ngana tanga musique na tanga professeur de musique, natanga koza songwriter, natanga koza la performer donc nous à concert. Natanga naza qualifié pour nos sala musala ou nazo sala. Alors musique nzambe natika ngote mais ezani musala te na lingite na gagner mbon. Trust me ndimelanga lelo soki ne tozaki na église obensinga na yemba non sengo mbongo te parce que ngamo personnellement naza convaincu que nazui lilobanza mbofele nalingi pe na pesa mo pofele. Alors pourquoi na misa album té et ça parce que nalingi té na blessé ba chrétien surtout ba oyo baza vraiment dramatique na christianisme ba religieux ouais ba lo ba que non ye muta mokili sundeni na ba koto donc vomé la tiki ba ngomba fanda na bango donc ngamo on album na ngamoko sono yembela nzambe na nzembo no yemba toujours. OK.
Ouais, merci la bande connaître sur ça ndabiso bozo zo ba réponse vraiment live ya Nathalie Makoma atiki nzambité aza toujours na kati ya voix mais sauf que musala na inde permettre ye asala o azo sala aza qualifié pour nango doué pour nango eza musala o ya pesa ki corps et âme atangi aza professeur ya musique aza pe moko ya ba pop idol azo sala musala na ye ndenge bible bi to ko lia kaka na suir ya front na biso mais ko yembela nzambe amona ike atika mona no mwa moke apesa un peu asa non sala oyo ezofutaye mbongo mais sœur Nathalie batomo susu balbiki ndenge oki ko saela kaka musique moko profane est-ce que Nathalie azalaka na voix wana akinda kaka église to Nathalie vraiment apengwa atika nzela ya nzambe complètement pour le banini na question wana na bandeko babenga biso serango bon voix eza kaka je crois bozo karane na loba voix eza donc Nazat n'a toujours église bien sûr, n'a toujours église. Chaque dimanche thé, non cause thé dans la vérité. Chaque dimanche thé parce que Nazarapé chaque dimanche pas dispo mais à chaque dimanche mon sourire libre. Nazar aucune église et c'est n'importe quelle église. Et ça que Nazar une église particulière. Na église au normalement na place Nazali et ça pembeni na aucun donc. OK. Na beta goûter mon drum. L'église son accueil na moi que de mère même ça ça té donc oui des bango côté drum mais à part drum instrument nous soutenir aussi mbarapé piano na guitare. Ah waouh vous avez vraiment complet. Et mais toujours continuer toujours na biso na biso lelo na ndeko na biso Nathalie Makoma au toujours occasion akoyoka ye lisusu lelo na kati ya émission la biso couloir des stars Nathalie bandeko bangi bayeba na âge nini vraiment yo s'engager qui pour la musique au banda ki ngondenge neza ki le quoi bon mesano masano to la muka kana tongo moko biki ngai Nathalie na telemi na sala bino na tamboli ezaki ndenge nene histoire ngo bon tant ki moi muke mama nga ifsanga ke na bana yemba trop libanda moi un moso to tambola atali oh Nathalie ki atala bona za kuna ba tondeli ngai ba uko kenga mbonga kuna concert na Toki donc nazaka toujours fan ya Michael Jackson Madonna na Tina Turner ba icône na misa tu bangwana o pena ba ke non ngafona ko malwa bango alors nzambala la raté bandeko na ngape ba onyo su bazaki na posa musique et quand tu dis bandeko dans les bottes na yo bandeko na Makoma les familles Makoma en général famille Makoma bandeko na nga donc bazo sa musique alors on appelle lingana yemba mais à chaque fois na ya oh ebi lingala te ebi kotanga lingala te ozomwa muke bobo siko tana ko 6-7 ans enfin maman nga kabela nga bible kondima sika on peut dire lingala na bakanjana à travers na muskala ko biko yeko kotanga na otanga oh mais so na ebi kotanga c'est que na ko pe ko yemba na kezo papier ba ya banzembo wana na mi na kobe lela yo siko yo bango normalement c'est mon zaka na kobe lela yo siko nga changer quand na kobe lela yo Pichos yemba. Après on a âge à 7 ans. Na âge à 7 ans. Elle va continuer chorale. Dans la côté chorale, on se rappelle maman a sommelenga deux Barbie à Mwinduna et ceux qui roussent na pose la Barbie dans la thé. Et qui dernière fois na saka na ba dernière fois pe na matin podium. Na mona pe so Barbie on te ba yiba ba Barbie na. Donc ouais, c'est ça quoi. On est d'accord na mboka nino ba. Toujours. OK. Allemagne. Depuis un voyage à musique et pendant wana tile lo quoi. Est-ce que koye ba kombo ya chorale wana yemba ki na kati Allemagne pe za professionnel biso moko ben oui mama bano benganga toujours oh za mwana muke yo le la pamba manzala ngizo ba kile molesa yo en tout cas donc c'est ça quoi donc voyage banda wana en tout cas c'est trop bien bande ko boza na biso bozo kapinda parcours ya Nathalie Makoma iskani nya bandi kaka toujours na chorale ya famille na ye à l'âge de 7 ans ndeko moi si oyo mwana moi si wa bandi ko exercer carrière na ye ko yemba na milieu ya bato pe na kati église monene ezaki bongo na mboka Allemagne o ezaki bongo sujet isingo mais tout ça ko continuer to moni ndeko Nathalie Makoma abandi carrière na ye à l'âge de 7 ans boya ko bimisa album je suppose aki vraiment trop jeune nzoto mi keso nazo même pas vraiment na une bonne mémoire nazo tala ngo ezaki clip wana esa maki na France bozaki na Tour Eiffel na bande ko na o bozo yemba ouais na kati album wana ce que Nathalie akoma ki na âge ni bonne question, je crois 14 ans.
Ok. 14 ans, ouais. Voilà ce qu'on Nathalie a commencé à battre clip. Et album Albosso, ça l'a album Albosso, ma coma, Jesus for Life. Bon, Nzambe bon moi. Nzambe na bon moi. Ouais, c'est ça. Ezaki, normalement, avant tout cet album, on a Ezaki non single moro Nayoki Sango. Nayoki Sango. Si comme mutum kolonze mbayaka nango ezaka nango rumba. Nayoki Sango Masia Haye. Donc aye ben bon. Ngasiko j'ai mon défaut de changer en gros. Et comme moi generation abiso quoi. Alors Gaston a aimé Nayoki Sango Masia Haye. Donc tu changes qu'on dengwana après boum et ça est cartonné na qui. Donc tu cartonné na qui noana tu dis bon bisom te changer en gros. Bisom te cartonné normal. Bon na yep bien sûr. Mais bisom te répéter comme mec. Alors déplace que tout ça qu'est-ce que inspiration na PCO na composer qui na PCO et na banze monia so ya OK mais moto ayemba ngolo bien inspiration azako fana na kini bino boza na photo ti azaki na Paris toi qui glissement voilà toi qui glissement bon n'évitez so comment na kini ndenge ni né parce que rien na pirate qui vraiment pour aider peu bien ezaki peut aider peu bien pour la publicité na bino donc n'évitez ce comment on andeni biso kutu. Donc, tu vas écouter qui ça existera pour expliquer bien. Pour la bise de cas allemand, tu es en Hollande, il y a cas Hollande, c'est bon. Afrique existante, il y a cas Hollande, tu es comme le roi Michael Jackson, tu es comme le roi Bango, mais boum, tu es qui maman qui ça c'est Ningani. Après, à part qui ça Australie, Bambo quand n'y surtout automone à la carte, Bango tu vas y manger mon abisso. Même dans ma boîte, ma bar, ma bêta. Donc, ils ont qui expérience moro. Yamakasi quoi. Après, wana bobeti bo mis album et beaucoup que yamba. Na musique na binosko ya groupe Makoma. Ils ont combien d'albums oh yo vraiment vous reconnaître que yamba to composer yo moko. Bon, ngai na composer banzembo nyonso ya Makoma. Banzembo tout boyo kara auteur compositeur ezanga. Nathalie Makoma. Ezanga. Ezanga nzembo moko. Mi balé oyo to composer na Pengani. Bon, mi balé te moko nzembo moko ye moko composer na Tamboli na Mokili wazaye Pengani boyo ko peke ezaye moto oyo to composer ngo biso mba no se rappeler ezara église Sili na beta piano to composer nzembo moto yo azali le côté composer qui wana donc les restes ngam na composer ils ala ba rap tout monde qui bande ko ba bon rap ngate OK oh nyo c'est mélodique ils rap ils ba o ba bana ki ba mo tout ala na ya doma ba mo ko wana ko pour ngaza raperte OK c'est bon toujours comprendre bande ko bozo landa bozo il va vraiment source ya Makoma ou le groupe Makoma comment est-ce que zaki fondé ou formé na ba nyonso bazai ko yemba vraiment la plus petite ezaki Nathalie Makoma. Nathalie aza la cadette de la famille ou la cadette de la famille en tout cas moi en tout cas la famille mais moi en tout cas yaki pe na lupemba na ye na ndenge na ye tonde bato mangala makasi babaka yaki na mfu ya moko boye na kati ya groupe Makoma. Mais maintenant Nathalie yo ozui parcours na yo okenzela na yo groupe Makoma ce que sort na ngweza ndenge bon exemple quand tu nanga que au coxi 18 ans et au kuzonda kuna yo ce que ba parents na sort na ondeni donc suka na suka moni na banda mwana muke moni na âge na banda ngai nazaki toujours na lingana zala loka Michael Jackson loka Madonna loka Tina Turner mais ba pesa nga choix tena pona na lingina zala nani comme tout congolais ba parents ba pesa moi na choix nga nazaki tellement na posa na saka musique mais na yeba kité en même temps na sala ki déjà choix na tana forcer sans que na yeba donc na zwa ki des choix gospel mais normalement ceux qui peuvent tout nanga et ceux qui pensent na kina mayela au répondre nga ba ngina za pop music parce que zaki na maturité à l'époque donc ça les choix ya ba parents alors tant âge ils poussent na ozokola musique peut mailler la musique et cola et envie ya olinga ke ozanon osa pe expérience wana ndenge Madonna a bossa na vie na ye kwa comme sika za lelo alors tant comme kokota na vie non na moitke tant on a pe koki na luka pe chemin na luka nanu
qui est Nathalie Makoma? Vraiment. De vrai. Naza nani? Parce que tant Naza Makoma, Naza na image oyo selon Nazalela. Pour muto na muto ana profil na ye, o faut to pesa na téléspectateur na public na ba fan pour ba fan ba ko décrire muto par muto. Mais ça ça ne veut pas dire que les personnels là yo vraiment tant aux solo. Et ça différent. Alors nga personnel nga ezaki mingi afro bon na changé pété. Mais na caractère na ndenge ya ko ezaki le rôle ozaki ko incarner voilà ezaki différent. Alors na yeba kité na zanani na yeba ka rôle na ba jouer. Mais sikoyo bon na tant na age poussani na bino siko na ningi na yeba qui est Nathalie. Voilà. Naza nani na musique na composer mais à part ba composition na salaka naza capable de composer pe bilo mususu entre guillemets ouais. Na éviter. Donc il faudra qu'il ait ça l'expérience pour débloquer blocage on a ébatté et fan donc c'est ça. Mais vraiment surtout zongi car na question ton la réponse aux opérations nani vraiment a aidé pour découvrir et loco tout talent à la carte na yo au moins vraiment que si qu'on des moments où ko pour la tracer chemin nanga est-ce que zaki na aide moko ya manager moko quelconque entre guillemets tous zaki vraiment penser moko utai kana carte na yo moko pour bimiselo comment que non là maintenant le moment est arrivé pour la Nathalie Makoma a kene na chemin na yo zaki ndeni bon en tout cas dans dernier concert au Beta Makoma c'est en 2005 na Madagascar. Concert au Beta en tout cas no yebisayo et ça concert historique et au tikalanga pour l'éternité na mutu. Plein tout ça là on peut imaginer mara atanana arrive au Mobimba ba yo otala Makoma. Et concert on a donc na obosana ngote et zaki ponanga moment ya osala adieu na Makoma pour la landaskoyo chemin là. Alors après ngo na décida ki na bunga ino mwanzela pour na yeba kité na zaki nani na koma iza wani soso aucho botama botike kana libanda bonga yeba ta kende wapi ayi pesa za soso ayi kuduté so za nani donc ngape za kindengwana alors na saki escape na Irlande na fanda kuna 2 ans na baki non na tiki na musique en pena na ngina no na ba pena no c'est comment cause on a vie normale à part cause on star pour pendant qui moi mke na ebika ke autographe na ebika ki mukinya sa ebinga mais na ebité vie wana ke ozota mo pena nzela nta ebiote voilà alors na Irlande 2 ans na passé qui na kepe au sa musala na kene au sa na Apple azaki ingénieur babenga nini ingénieur technique. Oui, technical support. Dans Nazaki, oh, bon, ça va ordinateur. Oh, ça m'a bengi, na bi bon ça là, comme les bébés langue belé, donc va utiliser un wana. Nous avons une expérience kotana. Oh, et l'autre et denga, qui n'a le belango après. Ouais. Donc il faut qu'il a les cachets wana. Alors et après, na kutana qui na guitariste auto je crois ça drummer auto guitariste azaki guitariste auto drummer ya Zaiko papa bayemba tokolanda Daniel tokolanda ouais guitariste donc nakutana na ye singa oh Nathalie Osanina ngabi na Irlande na Irlande ngabi bon na ina ngaka na fanda ngaka na sana ngana non zonga qui nous sa musique au botama pour un musicien au botama te pour ça le salon ngabi non mais c'est ma vie moi mke abi non je n'ai pas comment il a âge nini je crois 17 ans na évité Isaki na peut-être n'a dépassé les 17 ans je crois na ebi so c'était tout na année pour moi na boy pe na le papier âge nanga donc Nazaki jeune Nazaki toujours jeune pourquoi comme ça peut me coller beaucoup merci donc après na tant à epsinga non je crois que tant que musicien nabi que nanda kolela abi parce que le mozo zanga o epesa ko vie les gens la carte il faut bien et c'est la musique alors nazonga nda kuna ba otara X Factor sans que idée kututé Nathalie na wana Leona Lewis ta gagné qui nazara fan na nabi un jour je souhaite mais j'aimerais bien mettre na ko karoye ba nzembo té pour na bika musique chrétienne c'est tout. Mais non salate quoi. Expérience et après
nazongi Hollande. Tant nazongi Hollande, nazo se rappeler yana ibsenga. Oh yo uti kuna namboka elala Irlande. Comme zongi, tokina no festival mo ezakuna tonton Matos azo beta na le 30, ezaki le 30 avril, jour ya anniversaire à Rennes. Toke pe na boya na me toke. Tant toke boye, na ta bona kutani na jeune garçon mo boye, motema na beti. Na bi mais voilà c'est quoi nzoka nani jisa tamboto. OK. Wow. Dans l'histoire hein, et bandi. Tokutana ki wana. Alors après l'histoire a commencé oui, l'histoire a commencé, on a détaillé on est en gros. Non, OK, peut-être mais l'histoire a commencé et après cousine nanga moi na maman leki ya lobino Nathalie na commission na Dutch Idol. Ngabité au comme ça ngate pona kokate. Na bikute na sani na bité. Nde na talaki na landa ki le wana Louis, ils a vraiment passe. Na za déjà professionnel mais na tellement na ba jijengai. Ils a neti non ça monter. Nous avons commencé à Makas. Mata bomikoleleki 2 mois passés, lettre yé aux ali to nominé au Kia, au sala nani audition. Na tunis ko jise, lobi Nathalie, c'est dommage que au yebite au izana 4 na yo. Yeba ke na tsokei au komatina au gagner kudia ba ina gagner. Bon, après c'est tellement confiance que na kene na sali, tant pe na sali yango expérience qu'on a passé qui wana place en fait à comprendre et la musique qui est Nathalie. Wow. Qui est Nathalie ouais. C'est intéressant en tout cas. Nous Olanda bande connion sur des partout est-ce que vous avez so boyo qui vraiment histoire à Nathalie Collier ba qui est Nathalie place nini yango bimaki comment est-ce que masola we bandaki tiko kutana wow tozongi vraiment to bara bato mangala question yango vraiment to masolo histoire à lelo et bandi penza wana JC tomoni na kati ya carnaval et tout ils allaient na ndengeni pour tomoni les solons loko et bimi to kende finalement moké côté wana to ba moké intimité ya Nathalie ezandengeni mais tant kutani nanga tomber amoureuse mbarmo oyo amoureuse mo zake azoloba ya azoloba menga azoka na kati ya mtemo so ndimaki déjà la stand ndimi pe nzembo ezoleka yesko aloba ba Azo Rémi. Azo qui na ralenti donc derrière la snack qui monter la monnaie de la 4 mité mais derrière et c'est circulé na bi oh mon Dieu ça c'est mon prince. La snack moi de mariage na moi déjà donc tout déjà la snack comme mais azo beaucoup de dossiers. Azo beaucoup de dossiers mais nga snack comme derrière pas l'église déjà de ce qu'on m'a fait. Donc c'est intéressant. Ça c'est Nathalie Makoma de Boébie toujours dans Azara fan Nabino ACP Sarabino des fois Azara un peu comique mais ndenge ya zaleli ya moi donc ya on des sala ki Nathalie na ye ça yango Nathalie azate lelo to moni pe Nathalie babino nzoto fongwami c'est-à-dire Nathalie pe asimbi moi bébé to ndenge ni oui na boti na bébé moi na za âge 2 ans. En tout cas, on peut se c'est Giovanni Claudio Atamboto, mon petit poisson. Oui. Azo nager déjà à la Katiamaï. Ça c'est bien. Nathalie a sa sali foyer naïe a formé à Epelibota à part vinaïe à Marie ya musique. Bagno sobozo andabo que Nathalie est occupée engagée. Frère nyo soto moto nyo sozo andabiso entre guillemets donc côté kuna kutu kotia na yo kutu misute po azala kaya batu ya JC. Donc Atamboto azala wana de tout le temps. Manager à Nathalie ezala vraiment nani. Eza JC. JC parce que na mona que non moni na musique na monde de musique na biso ata pop ata rumba n'importe ezaka monde de musique sauf tant que moi c'est un mois difficile au passer ma porte mon boy facilement parce que tentation ezali pe barolinga ata yo tentation ekoki yo te mais ba barolinga ba tchona kati tentation ou bien ba réputation. Alors on non, et ça là moko na respecta Céline Dion. Céline Dion est chanteuse monene mais elle est toujours avec sa famille. Elle a toujours une famille naie, a famille naie. Liboso, aza mosa libala mais aza toujours talent naie. Et c'est ça que ngai na lingi naza. Na lingi te que na utiliser que non, il faut osa single pour carrière kende non ngana. Botate osa na bana te ndenge biso ba ko to na mobali na bombi na cave kuna non, je suis libre. Non,
nalingi genre nangi koza genre chanteuse pour monter. Vraiment, ça c'est bien. Toujours continuer, toujours qu'il n'y a pas de biso na couloir des stars. Na star nabino préféré Nathalie Makoma. Balobi Nathalie, au changer de côté. Bon, on a toujours n'avoir na mais si on a bien changé de côté, c'est-à-dire aux autres la musique, aux autres c'est la musique na biso profane na bato ba misa na bango kosepela. Na ba na nzambe pe Nathalie azawana soko yembaka au sali album no lingatia ga ope mongongo Nathalie azawana pour na biso. Mais misu batuni babi pourquoi Nathalie a changé kombote akeka na kombo ya Nathalie Makoma. A sepela ko tia ba kombo misu sous teto eza vraiment ndenge. Bon, bah série on a changé mon combo Electra Black na mi pesaki mais ils ont gâté et c'est vraiment non ils ont Nathalie Makoma moni musicien faut un trademark faut une marque déposée na mututu yo pe nous avons une marque déposée na yo que so na yo ki kaka ya pas mal la charmante bébé la charmante bébé donc ngapé c'est Nathalie Makoma c'est moi quoi donc c'est ça. C'est bien bon, toujours continuer. Bande Bobozo Landabiso de partout ici Kabozwami Ezaki vraiment wabino Nathalie Makoma moto a mesana ko CP Sabino a ko continuer ka ko CP Sabino a ko zalaka kino mokolo ya wa ko bengaye. To balobi Nathalie siko toujours ko kende pena toujours koma émission na biso eza ya 30 minutes ya pamba. Bande kolongi wa ba relation na yo vis-à-vis ya famille na yo, le famille Makoma. Relation na bino eza ndengeni. Bon, tu penses qu'il va tant ma maman boyke oh normalement famille est pas ça tango bozana no na bana miki mais biso na bana miki raté et na kimkolo donc mais ça va sikoyo ki meza nango donc ça va. Ok, moi mbote na bandeko bazolanda yo na famille Makoma na maman na papa partout. Oui, mbote na Makoma maman papa toute la famille ouais. Merci beaucoup bandeko tozoko ba toujours na ndeko la biso Nathalie Makoma azana biso lelo na kati ya London City et balobi balingi bayeba na ba fan na yo bazoluka yo bazozwa yo oui na ba Facebook na ba email adresse mais baza toujours assoiffé bayeba pour le moment Nathalie azoko habiter wapi habitation na ye o bangle babengaka dual na ye eza vraiment wapi et si quand Makoma azo résider pour le moment bon Nazara résident Nazara pe résident na Angleterre na Londres déjà ça fait 4 ans siko mais toza na biso mingi ate ata biso toza to moi na biso te et toza pe résider na Belgique et toza pe résider na Hollande. Wow. Dans la na habitation docteur ba partout ya za oiseau quoi en vola partout ndé mon pepezo mi maye ndé mon sale memi ndé sikaya ko kende en tout cas sœur Nathalie album nino yo sali biso ya sikato album non nino za sur le marché so ko so titre pe akapela moke bandiko babi mongongo no zo manke bango bayo ka moi moke mongongo wana esaka bango moi eseko. Bon, pour l'instant, information actuellement, Isaac a créé une maison de disques, Goody Goody Records, et Zali pour les artistes africaines, on a signé déjà 2 artistes, mi balé ba oto baza nigérienne, ya moi si Miss Spice et ya mobile JC et ngamo pe na kati ya maison de disque na ngamoko na mi bimi singamo singa nga One More Try OK et jusqu'à présent 2 prix déjà. Wow, 2 prix. C'est à féliciter. Donc meilleure vidéo et meilleure artiste féminine na Congolese Achievement et naza sous nominé na BAFTA Awards comme meilleur international African act. Wow. Et ben ouais, donc Naza signé d'artiste et Singelanga Oebimaki Oezuba prix et ça One More Try. Et na iTunes, Amazon, partout au Québec, online. Online, et your expressions telling me it could be too late. Wow. Everyone can make the same mistake. Just because I'm wrong doesn't mean you're right. Wow.
kitoko makasi bandeko bozola na boki pena mongongo yango yango wana pende sala rabino ba chair de poule esika bovandi bobenga rabiso chaque mardi na émission na biso à place Ovele Bobi la charmante etiela biso na loyembo moki ya Nathalie Makoma singo na yango wana bandeko bobenge belé bato ba soutenaka place Ovelette Willy Claude Jama singo ya leki na oya mwana na yo Nathalie Makoma déjà sur le marché bo contacter bobenga na ba Amazon partout esika bozwami bo somba album na biso na mwana na biso Chloé Wina oya lela fan na Nathalie Makoma donc album déjà ya wana single sur le marché bo lukango ba parents pour na ba na bino o balingaka Nathalie Makoma Nathalie conseil ni nozana ngona ba jeune o baza ko bimalelo ba na biso pe lokola ba congolais o balingi ba kena voix wana ya musique o kopesa bango conseil ni po nzela ngotongoni eza pe mwa moke moselua eza na banzube pe lokola na nzela yo ozana mwa moke expérience o bandi jeune à l'âge de 7 ans tu lelo je sais pas moi au komi lelo pe marié ozaka na voix wana conseil ni kopesa na ba jeune na biso ben conseil on opesa que vous en patient donc et meilleur secret ça que ça la musique qui te pour le bakina ça la musique pour na star so ça nango ils a tellement parfois ils aura temps que otiki pour abandonner bien bon on prend la musique à pam bana zana passion zana amour ya musique zana amour ça le Congo parce que olingi yango et zana musana na moi pembeni soki esimbité aux autres na plan B mais ce qu'on dit qu'on consacrer na kata musique yeba ke za vraiment na patient parce que ezaka nzela moko mulai eza nzela vraiment mulai et talaka toujours artiste et belé ba bas expérimenté et zala toujours na rôle modèle na yo OK ni tchazo la so chemin pour comme sika ya komi parce que ça facilite ouais na ba jeune toujours na bandeko pe abasi o balingi balanda pe voango donc ezala ngote ke bakanisa ke so okena nzela ngonga fona za ka singo nga fona za la ka boye donc ezala ngo normal azwango ville ko la vignos voilà parce que même artiste na katia maison disque na moka mwasi Nathalie est-ce que na koki ko kozana boyfriend na copain bi eza vie na yo mais zala strict respecter ki bo mwasi na yo lelo nga na osala musique mais c'est souka na tika dans tika mais ce qui se qu'on réfléchira qui te olinga mbalo mabe olinga o mabe yo monika ka visa kaka o koma jamais mukolo tant o koma na âge mo ke mi balo akomi akomi kaka second hand akomi deuxième main et sili mwana akomi bon nazaraka kitoko etani nazaraki non linga nde ozana mobali oyo a comprendre talent oyo zanango o alingi carrière oyo zanango pour à soutenir yo parce que son mobile a soutenir yo te ils a toujours passé one place pe ko kotinda mwasi asala akenzela mabe ou soit amilo ba que non linganga te na zanga single ou bien atiki musique or azana talent ebele alors ils a bien façon de choisir mobali oyo alingi yo na tanga pasi pe na bisengo pe azo soutenir talent na yo pe alingi yango wana nde tout va bien wana nde marche bien. En tout cas, merci beaucoup. Conseil na ba jeune na biso nyonso o bangi vraiment ba ko taper na kati ya monde wana musical ko ba keza facilité mais boyo ki conseil ya Nathalie Makoma o esalia za la lelo donc ezala ngoka ateke yo foza la ka singo na ko balaka te na ko gardaka toujours taille nanga pour na kina za la ka star moko boy un jour na ko maloko a Madonna na ko maloko a Whitney to Michael Jackson na bande ko mibale ainsi de suite mais eza ninge yo ko se discipliner pe ninge moto aye comme conjointe na yo a aider yo pour tes carrières na yo et kene liboso en passant to bosante to zolo magazine na biso Carmel Média ils a déjà sur le marché première édition to la deuxième édition pour bientôt d'ici la fin de ce mois ou le début de mois prochain bozanango bobenga bo contacter moto aza manager pour nango soit to leki na kati ya émission na biso na Congo wetu bozwango Carmel Média azotia ba photo waouh ba bi correction de couleurs et des images na kati ya magazine oyo eza moins cher à 2,50 bozongo partout na Europe eza na France na Belgique en Angleterre c'est partout même à Kinshasa bandeko ba yembi ba nyonso sala ka business quelconque babi mosala ya pamba ezala kateo oteka kwanga olingelo bila kwanga na kati to sala ka peta banayo to kozongo na kati ya Carmel Média magazine et to bosante to zapeli sur la box na biso ya Sepela TV eza à 125 livres pour na bandeko nyonso ba nibazo box na biso ya Sepela
la TV bokozwango yango bokomona ba image couleur la qualité na kati ya CP la TV ozwi yango na 125 livres ya pamba et chaque mois ozana 10 livres sur olingo CP la omona Congo live na mboko yozali que ça soit à Kinshasa omona bandeko bazana Hollande na partout la Belgique États-Unis balobi image nyonso en général ba chaîne et tout ya Congo Kinshasa okozwango na moi petit box bozomona ngo muke babi petit mais costaud eza muke me masolo minene et bomami na katia ah benganga ndeko zolanda nga babi yo les banquiers moto mbongo ayi moninga na hote daïs que va dire box oyo pona bana o fini les boring ba chaîne na biso bo baratozo zaper kara 1 2 3 to sugara na liste tozo ke musikate CP la TV ayo ko faciliter masolo bo benga ezarana pona biso bande konyoso de partout nazomona vie nanga Kuba Stone azalaki na biso présent JC motema ya Nathalie Makoma na pointe manager babi ba manager ba jeune de bazo sala masolo ekende liboso bazayebele producteur Gauthier Massasu azalaki na biso et cadre to vanda kesika to vandi lelo to beti masolo ya Nathalie Makoma de bâche chez bâche balobi yeme gode bachala na sampe ye wana biso sampanda na pointe qualité ya boye cadre ya boye olingo ye ba masolo nango kaka na Carmel Media okozwa masolo nyonso eza na kati wana tozo continuer ndeko Nathalie lelo tozio surtout ebite ko tomona olobi to lobi kuna na ba fan na onyo sesika bazwani message ni susu ya motuya oyo memeli bango nyonso bazaki vraiment impatient ya poser la koloka mongo ya Nathalie susu lelo na kati ya couloir des stars. Merci beaucoup. Merci pour la nyonso. Merci pour na vote au Bosalaki pour na nominé naza 2 prix on a gagné meilleur clip et meilleure féminine artiste. Donc nous sommes grâce na bino na tous ces temps na tous des années Bozaki toujours que soutenir nga et pour continuer à soutenir nga parce que nous aura toujours fidèle servante de la bino na musique. Ok, merci à Nathalie Makoma. Toujours continuer, toujours avancer vers la fin de notre émission Tobo Sanité. Théophile Monganga, l'intellectuel congolais, bientôt tous à Babi, X-Temps vert, dont le 1er novembre, Bobongama, 10e anniversaire, il y a mariage na bango, donc à Bongeli Bisso, il y a une soirée à Kitoko, na maman, Boulata Kitoko, papa, Kakanenge, Théophile Monganga, l'intellectuel congolais, à Messana Kolata, on a convié déjà le manager Willy Claude Jama, à Zanabiso, le premier Bozanga Teboya Ebele, et ça pour la Bisso, messieurs les chanceliers d'Amsterdam, Willy classe bokara komboné ngezo flashé donc yepé na monia ozanga te babia soma ki déjà bien naé azoyaka na Londres pour na masolo événement du siècle Maria de Liège azana biso elongo Nancy Vango Mikjo de Bundes Freddy Vo alobia kozanga te Freddy Buluku azana biso elongo waou na kati ya aimé bosi campagne na yé ko changer masolo na couloir deux stars émission zo cartonné ba émission nyonso ye aye lelo azongi abi mongongo ya nani ya la charmante Bibi Swani ezo ko accompagner yango masolo ndelengi bonde zalaka merci bazo pesa babi na Patrick Mayangi bisengo ya libela na Evala Vala mère Evala pona yo yango wana balobi bazana kati ya couloir de star baza ebele ba Foster Kinchona azana biso elongo Faustino Batala azana biso elongo Keba Abo sanité mose yé pas zanabiso don bazo ko babato nyoso bazo former couloir des stars Congo wetu ya lobi azanga kate bandeko bozo landa biso bokozwaye na www.congowetu.com toujours na kati ya site na biso to na CP la TV bozo mona ba image wana vraiment ya qualité ezozwa malakati na bino ke bozanga te bandeko nyonso toza wana Nathalie lelo aye apesi bino nde babaka mungwa moke bomekana lolemo etokozonga ka lisusu na ndeko Nathalie abaxela biso pena abimisa babi oya kati ya michopo ya Nathalie o bandeko balingi ba découvrir vraiment tozo kende vers la fin Nathalie nzembo nini lisusu ko betela biso onyata bandeko bazolinga baye babayoka yo bayoka ka lisusu te na kati ya London concert ezara suscité pona bango occasion oya couloir des stars ezalo ko ba moni Nathalie il vraiment ko beta concert na kati ya London ça la biso moi akapela moke. Non, ça n'a nzembo oyo. Non, il m'a nzembo on a embelaki na sele mwana nga Giovanni.
I can wait to see your smiling face and hold your little hands, Papa G. That I will know deep inside that you're my little man, Papa G. Papa G, Papa G. My little prince, Papa G, Papa G. My little prince. Oh là là. Waouh, quel charme! Vous avez kaka mongongo à Nathalie ici la kate. C'est qu'elle est à Nathalie pour garder toujours à maintenir mongongo. Et ça la vraiment ni. Nathalie a ça à Kani. Bon, comme dans le que Natanga musique, alors ils ont pas technique au tanga. Deni a regardé voix, il a chauffé voix, il a protégé voix, il a entraîné voix. Et nous avons tellement toujours nos voyages en tournée et toujours dans le podium, donc automatiquement voyage toujours en marche. Et comme nous avons pu se rappeler, dans une semaine, je crois, toujours en Afrique, nous avons un tournoi dans Uganda, Tanzania, Kenya et na Congo. Wow, amazing. Wow, ce que Nathalie, ils ont des oyekoli musique autant yango ba technique et tout, ils ont la bande comme ça ba kekoli ya pilipili pe mingi mongongo ebebaka olia kaba citron o maintenant randingi ni mongongo ngo kaka na mafuta ozana moi régime alimentaire oyo landaka to ndenge ni bato bakolanda eza pe éducation pour la bango baro bazoya ko sa musique sika elote on va le voir na kolia boité ils ont pas pour la voix que ça boité ils ont le kuta les seules choses nga personnellement on a mon que et quand on a voyé sa cigarette. Ok. Si on a besoin de concert, on peut filmer. En tout cas, ce qu'on a fait, et si il faut qu'il les seuls. Mais à part on a engagé un engagement sur donc, na mela tout, non. Voix ils ont un naturel. Ouais, c'est ça. D'accord. En tout cas, tu continues bozo landa bozo ka ba réponse ya Nathalie Makoma a memeli bino lelo yemoko mobimba na live bozoye botuna nyonso bino bozaki nango bosenga ki auprès ya la charmante Bibi Swami lelo a memeli bino Nathalie na plateau bozo zoye boli ya meni na bino ya elengi kitoko ya bongiseli bino Nathalie tongi toyeba lisusu ba fan na batuna ki bayeba est-ce que Nathalie a sala sport gym akima rambango eloko nini ya sala rapona taille na ye azala toujours na ligne wana. Bon, pour l'instant, nous avons aligné à taille parce qu'on a grossi, surtout depuis le Chobota. Mais à part, on a un sport mingi cardio. Cardio, type, il y a un autre cardio de Kitsanoki et na cross trainer na Kobina. Surtout Kobina l'écoute de téléguignon parce que nous autres transpirer. Ouais, la répétition par semaine na ça 3 heures de temps il y a danse, il y a un concert nanga. Donc c'est ça quoi. D'accord, merci à Nathalie. De vous sentir tous à José, vous site en peine. Moko ya baibalanda ke émission la biso ya couloir des stars. Tony Kongolo Azawana, Faustino Batala, Keba Mose Azawana pour la biso bandeko bazo soutenir émission la biso et qu'elle est toujours de l'avant. Mimi, Lebika, Jean-René, vous a Toko, Bazawana toujours bandeko la biso bazo soutenir émission la biso et qu'elle est Baston et mon vieux Azawana toujours à Simbi Masolo Ango et Godé Bachala de tout le temps de tous les jours bato bazo sunga émission la biso ya couloir de stars et continuer ko kende toujours de l'avant bazawana ba bien émission ils ont raté te bo lukaki Nathalie Makoma assoiffé bozela qui le nom de Nathalie aye bo vivre aye bo yoki bo mesani na ye pe bozo ko continuer ko kende a kozonga Nathalie azana biso toujours Nathalie message ni na bande ko na otokomi na suka ya émission la biso mbote na yo na banani oza kotinda to ba dédicace na yo na banani olingi kopesa na monde entier na bato balandaka yo Deliboso on a opesa mbote eza biscuit chocolat nanga motema Nathalie jisi atamboto na mon mini biscuit chocolat Giovanni atamboto na pesi ba bisou ebele na bino mon petit famille et na famille nanga famille Makoma bandeko nanga Makoma maman papa mutunyo surtout et puis ouais CP la TV merci mingi parce que na yebi ke eza binom boza na kati organisation pe CAA merci na
un beau organisation event auto au Pesaki Biso. Et ça vraiment quelque chose de beau sanaté. Merci CPLA TV na décoder au Pesaki Biso pour te mboka à travers ici quand nous kende. Donc surtout le YouTube to ye barato kende nini. Merci pour nango et merci aimer Bossi Tampe. Merci Mingi et ouais, merci Penayo pour ma question posée. En tout cas, vous posez ma question. Les journalistes sous baye ba punzate. Merci. Mais yo posé et moi que au sali recherche nanga. Et pour l'artiste, il est important à sentir que journaliste à sali recherche parce que si on va bon balobi, moni balobi, on est comme une polémique. Donc merci. Et merci aussi na Carmel Média na ndenge bo changai na fiche liboso. Donc merci pour Nawana et merci pour la bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Nalingabino toujours et so moninga nanzela to apibo banga na binote naza pas artiste que au fond na sala fière te naza servante na bino pour binonde boko misanga ke badbalo bakinatali makoma so bino boyebinga te naza pe natali makoma te artiste existera selon public na ye donc ce public pa ebiete artiste pas até aux alloqués peut-être na journaliste peut-être mon frime mais et ça peut bon péter moni zala humble zala sur terre ba onde ba tombola yo alors merci beaucoup et nzama pambola bien yes. Merci, toujours continuer, toujours ça. Merci, na bande qu'on a biso toujours au bas soutenir la émission na biso, ce qui est au tambola les couleurs des stars, et ça pour yo aux alliés. Et na moko ya bango na zomona Fifi Fema, motema ya Félix Fema, nzeta mbila ba okata ba bi ekola, nzete ba kati ekola toujours. Merci à toi ma sœur de partout là où tu es, na Keba Mose, na Ado, Lou Kenga, babi na Jean René, vous en toko, na Amoli Chako, ya mama Chako na Barking. Tobosanote de Londres, Newham, Will Mukena et Tobosanote na Vienga Dios et waouh, aïe déjà mon vieux, déjà sur le terrain. Ouais, merci. Bisous. Bah salam madame tout le monde qui a Congolese achievement award de ça bisobia vienga Dios de retour et tout ce qui donc longoni a déjà mon salango ya wana osozongi la charmante azoze la yope lokola na kati ya plateau ya couloir deux stars to zabongo na bande qu'on a biso toujours Gladys Ndonga Marie-Laure moi que je salue là où tu es yamba ngo droit quand la charmante a na moté mamoko et siko zwami na Debola Debundes, ya Doudou Samba, merci na Annie Makwakala, nous avons la Foster Kinchona, Debola Debundes, ya Doudou Samba, Roger Mouton-Collet, nous avons la mère Vala, il est déjà ya Kati, Patrick Mayangi Bisengo, Tozongi. Ozana la charmante droit kande na Sabino bato nyoso ba soutenaka émission na biso couloir des stars nazo pesa mote na ngana bala la porte de brebis mobimba à l'apôtre donc Mayuma que je salue pasteur Placide Loubaki l'apôtre Jimananga du royaume pasteur Maps Kumu na ba papa baza boza ebele ba pasteur na ngana lingara mingi pasteur Anissé ya Nzambe malamu boyambango droit na motema moko na papa na biso Micho boza ebele ya ebele ba pasteur na kati mboka London et émission silité souki pekara lelote ne la charmante bibi a mesana ko Sabino nazo pesa ba mbote na bino nyonso bato bo soutenaka émission na biso po ekende dès l'avant grâce na bino nde la charmante azali pe émission ya couloir des stars ezali bande ko balandi to komi bongo na suka ya maso na biso to kutani bongo na mbala yasima merci na aimé Bossi Tampene bye bye. CPLA TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya CPLA TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya CPLA TV. CPLA TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka CPLA TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Take the jacket off, give him like a nice pose. Wow. That's really nice. La chouette, hein, t'as tout dit. Bienvenue sur notre émission Couloir des Stars, l'émission de Aimé Bossit en peine et présentée par la charmante Bibi Swami. C'est bon? Ouais. Son jusque-là. Non, ma tato, c'est bon. Non, c'est bon. Tout c'est l'homme et la moquée, tout au mal. On met la note, hein? On dirait qu'il y a un cigoté, non? Bâche! Ah, mais la note, mais là, pour Oya, boy. En fait, dans la salle, carto, et tout. Ah, oui, c'est là. Dominer la moine, vous avez pas de Wow.
le balade le bâti. Oh, le bâti, il a fait la bouillole. Laptop les arrive pour moi. Voilà, c'est ici. La souka. Ah bye. Voilà. Merci, Eric. Toi, c'est la première fois que tu as... Ah, oui, vous avez souka. Thank you. Et merci à Nathalie. T'es un professionnel. Oh, Ouais, c'est à poser ma question qui tourne. Merci. Ouais. Thank you, Chloé. Did I say your name? Si. Maman Nathalie, Auntie. Pardon? Gabriela. Oui. La belle n'a sur l'heure. Ok, c'est dans le téléphone. La belle n'a Oui. Oh, c'est là. tiens, on peut. Nakana bino. Star na yo yewana. Where's your pen? I'll signal you one. Oh, where's your phone? You take your show your phone. Phone there one. Yeah, sure. Star na bino. Lelo ezana biswa. Tokangi. Ah, usana ye. Frango cho tika ngalo. Ça va? Yeah, tout ça va. Bonne phone aussi. Merci. Look the camera please. Okay, so I need just one second. Merci mon vieux. Yeah. Did you like the interview? Yeah. Look at that. Look at that, Nathalie. Come here, baby. What? Thank you. Tanto kangela ina phone na ye. Na phone na Chloe. No. Ongo kota na kati ya kati. Chloe go tonto ya ufan. Give me your phone baka. You kinde tonto wa kuta ko ya. Bébé maman. Velo usola tanti Nathalie ba question lingi tika ya. Jojo, c'est la photo. Attends, j'ai là mon bébé à moi. Il est fait donc. Alinga photo. Azwa yo penza. Ok. Mwana bisalemba. Yeah. Video zozonga. Okay. Nathalie on y batin, yo y ba kutelemba ki mono kana ki mukolo. Na kinto. Samsung. On a fait un mot après concert, on a dit, plus ou moins. On a fait ça, je sais, Nathalie. Ouais. On a tel. Monsieur quand même, c'est bon. Vous avez joué peut-être par la main. Aston. Ça va? Non plus. Papa Gauthier, vous avez la phone là s'il vous plaît. Voilà, oui, ça c'est bien. Vous avez pas là aussi le père Chloé, relax, ça va classe là-bas. Yeah, they will. You explain, you say I meet a superstar of my country. Seconds match you Ça va mieux clair. Quand il belé ça va na ko. Quand il belé na ko na o bimi bien côté. Because le côté o bimi bien na végétal on puisse pour na biso za ba ba ici. Tout ça la sélection. With tonton. Bébé maman. Yeah, Bébé maman.
I love you. I love you, my baby boy. I love my lunge, basi, eh? But need to baby, come here, baby. Ça va toi? Alors parce que l'anima wa balangue belé par toi en néerlandais, français, lingala tout nom de le belanga néerlandais na bosani. Ba croûte moko lo bana makoma bo croûte on va les appasser. Oh le mot tout on est tena basaka ki na bandeko nyoso boni bolanda émission na biso couloir des stars bon émission ya Nathalie makoma na kati ya Voice of Congo poto ebi na jour te. Laisse-moi faire la tchao. Tout comme la souka kota dédicace. Faute nyonso yanga me fona lingaki yo même au plus grand défaut na kokaka te kobimi ça c'est que je reste dans mon cœur papicho moi katone nazongi ndako miso ekotanga ngai mpona bolingo napesaki yo ezanga réciprocité yokosi ngai na baserment d'amour oyo ekomaka te pa nzambe te yo nyokoli